La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte la chaîne de scientifique, la collecte la chaîne de scientifique, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour, bonsoir, na ere tout bino, na pesi bino mbote na komo na Yesu. Nga leki na bino, nga ya na bino, nga koko na bino, nga mama kurutu. Na pesi bino mbote, tikete nzamba lola sa biso subola muna mokola lelo. Et pas amoureuse na nga, amoureuse na tala ngai. Oyebi kazali mutu ya sika, ozali bienvenue na chaîne na biso Mabia Star TV, ozali chaîne na biso ya bakwa Angola. Tala bakwa Angola bande kunanga ezali ba Congolais na Bangolais bangolanga mukuna biso tozali mutu moko. Ya bande kunanga yo tozali mutu asika ko bosa te o s'abonner massivement na chaîne na biso na benda support na bino. Kani bala bande kunanga likoni moko e pelisaka moto te mais soto te ba koni bale misatu vedi ke ekopelisa moto mingi. Merci beaucoup na bande ko bozolanda nga, merci beaucoup na bato ba partager ba image na pesi bino ba mbote mingi place bozali ba minanga ya Facebook, ba minanga ya Instagram, ba minanga ya TikTok, ba bengo TikTok, ba ko na accent mino, mikona ko na TikTok, ba bato ba komanda nga ba bila star ko tama ku ne sala mo bien donc to ko chikuna mo bilongo ba 50 kuna tozo bwaka. Merci beaucoup bande konanga, ay be kazali na sazali intéressant ko sala assurance maladie bande konanga ko bo santé contacter toujours Mabia Star TV na numéro de téléphone ezala bande konanga to ko zanga te ko pesa numéro ya Yannick ya assurance. Babi na kata Mabia Star TV bande konanga to sala ka nyonso to sala ka suki siko bo mona munene oyo ezali la star mo ka bete ko dada kakana na sa ngoma 4 jours babi na Londres monte l'équipe makasi mingi ngomoni to sali mo ba gros bébé bo esa la biso moi bien makasi mingi na kata Mabia Star bande konanga to sala ba scénario na kata Mabia Star TV to sala ma solo soko benga opesinga ma solo na kata Mabia Star TV bande konanga to postaka ba péri place ozali bande konanga to kozanga te ko postelo péri kinayo ye bande konanga bo s'abonner massivement kata Mabia Star TV babi na pesika ba moureuse nanga ba mourir nanga mbote mona ta ba kombe zate pa mate vidéo ya le bande konanga ezali opération lata na bozunayo titre na biso le ezali opération lata na bozunayo zwa petit na se titre le bande konanga le bika ezali opération lata na bozunayo yo lata na bozuno te bande konanga yango moni okena okota par-ci par là yo lata na bozuno te bande konanga yango moni bande konanga bazo sakana yo par-ci par là na sina lo beloko yo bande konanga vidéo le ezali opération lata na bozunayo bozo mona na sala moi vidéo moi 30 minutes ça la bien moi shopping donc balbi que la star azo lata na bozunaye na kolana ngate copine wana akena maison gouti asombisa ka gouti ya cher ya 1000 livres ya 1500 livres bande konanga yo bi bozunaye te mais na bozula star na ngonga oyo bande konanga na lata na zo zwa na zo somelo konanga opération l'attendez na bozunayo pa mate bande konanga so totali bande ko mingi bande kona biso mingi bande konanga o ba oke mingi ko simba ba misoso tozo mona ba réseaux sociaux ba komi ko la tina banganga bande konanga pona nini bazolata bazolata seno bozuna bango te nini bazolula monike muto alati boye monike muto alati bo yepe a copier non bande konanga ko copier ça la mabeto ko copie a muto alati bien alati bo alati sandali alati keti alati anga pena lukana beta moi keti bo eza mabete mais ce que comme na concurrence au monde parce que la star na sac ni a barberisme yepe kuno lobi non lokola moneki la star na saka barberis ngapi fana taka saki mako lokola la star bande konanga yebi bozwina ngai te oyebi poche na ngai te bozwina nga bande konanga yo yebi yango te bozwina nga bande konanga yo yebi yango te o mona bo keno lata boye o kola na muninga
osombi eloko ozuna bozuna to bandeko na ngai omoni ekocha bato bena banganga comme basebele to mona wana bamboka o bazoka banzoto na bango likolo ya kolata likolo ya kolula lula ozala bozumuke o to benga ke revenu na ozokota muke molingi makama minene mingi revenu yokota muke la tata sac à 10 livres la tata sac ya 50 livres la tata sac à 15 livres ezali pourquoi lingo la taka ba sac ya 500 livres bozuna za muke pourquoi lingo la taka ba sac à 1000 livres poni ba faza ba mona yo su bane ba mona yo weza makamakala eza opération lata na bozuna yo bande ko nga vi ba welela ngote mingi lelo bakomi ko kira banda kanganga mingi lelo tozoma ba banda kanganga pona ni dikola ko lata boye ozolata na bozuna oto ningi kaka kena lata bato ba monanga ezokota biso na nzela mabe donc loko lelo na bakele lelo zali opération lata na bozuna yo a suivre bande ko na bo mona ba vidéo na ko ba vidéo ndenge nini ko lata bozuna yo kolata ngolo bakara bien te que ceux qui osent na sac à chair au lati sac à chair nde au lati bien de ba respecter non eza bongo te kolata bien bande ko nango ba te que non loka la star alati boye ati moi sentir loka la star alati moi sentir boye alati sentir boye loka la star alati moi sandali balati boye alati biloka chair alati biloka kitoko wana eza ke olati kitoko no bande ko nangai kolata okosoma na ta polo à 1 euro kolata okosoma na ta sac ya 10 livres ya 10 euros eseka ke nzoto na yo bomba yango eseka ke nzoto na bande ko ngai o couvrir yango eseka bande ko ngai nzoto no bande ko ngai o bomba yango kolata ezete kaka ki bande ko ngai o lata na lati veste ya 1000 livres na lati veste ya 2000 lati oui ce que ça na bozwina yo bande ko ngai. Pourquoi pour lata le colère qui tient lata en France fula mazambe lata na France pas mate azana bozwina yo ozotindeke alata bongo pourquoi pour lata peut quoi Yasmine petit frère de jeune à France alata bloc à chaque pas mate abi que revenu na ezali munene pourquoi peut bande ko nanga okolata lokola Jansim vula na kata France alata kandenga bozwina ye toboite mais to rache vite bande ko nanga vie eza c'est mon corps vie eza c'est mon ba moureuse nanga ya on bi opération lelo lata na bozwina yo lata na bozwina te pourquoi olanda ba ninga pourquoi olanda ka lelo mo lelo ke pensa muzingu na kata France babi pensa muzingu na kata France babi taille ya olympique mona lati pantalon azana libumuto oka pasasa na libumuto bi ngapena lata kaka boye aba koko piete lata oya yo eza ya yo eza yo bande ko na to lata na bozuna c'est très important yo mona kuno moni e papier chesko lata lata ba c'est encore abie bande ko na yo ibozwa papier chesko te koko piete soko copier ko kwa na libulu opération bande ko nga lata na bozwina yo na nsina lo beloko place on a parti vous na si la star lo beloko pourquoi pas ton lata na bozwina bisoté pourquoi pas to lata na bozwina biso bande ko nga ndenge pichu alata ka implice na kata France alata ka pichu ngituka na kata France implice alata ka na bozwina ye asalaka propre soka bimo senti pe que mobile ma telemi azana eloko na ye bande ko nga opération lata na bozuna yo bozwa muninga ezali ya muninga bozwa muninga te za muninga te bande ko nga ko sexa bino di solo moko boye boye ba ke bozwa muninga ezali ya muninga eloko ayo ezali ayo mutako boto la ngote bande ko nga taina na veste moko bona lata ka veste na lata bande ko nga na lata ngo sa ceinture veste sous na lata bande ko nga lata ngo sa ceinture cameraman please ceinture on a la tango sa ceinture pantalon la tango sa ceinture pantalon la tango sa ceinture vous comprendre famille ba mauvaise nanga pantalon bande ko ngai mutu moko ba lula ka la star fi mo lula la star na besoin ka pantalon la star la tina on sala ndenge nini ba pantalon bande ko ngai botu nanga nini comment na nini la star pas mettre opération la tabozuna botu na tunanga nini bande ko ngai fi on a ki bon aibi pantalon nanga tanga aibi pantalon bande ko ngai pe na yebaki na ngai te aibi pantalon na ngai tanga aibi pantalon na ngai bo bande ko ngai ya ke kuna ke olata pantalon na ngai tanga ke olata ba pantalon na ngai bande ko ngai
tant alati pantalon nanga bandeko na ngai pantalon ana ekoki ete siko fio na bandeko na nga na leki na munene bomoni kana la star za muke bot bomoni na zalit siko fio na ibi alati pantalon abite ke pantalon na eza pa na luketa muke na nga yete me kolula lo eleka bandeko na nga azui pantalon na nga yibi tanga ayibi pantalon na nga bandeko na nga alati pantalon na pantalon ekitake sa nini te ekiti na se dadi lenda na lo belo place wana pantalon fi wana pantalon na nga alati bandeko na nga fi wana alata pantalon matete pantalon ekita abi o nanga nini pantalon la star na mona ke ngako na mona na bulake ngana leki la star na munene mais comment siko plus cameraman comment siko yo pantalon na lati ezo kokanga te zo diembela ngai mais pourtant na leki la star na munene bandeko na nga fi wana chile loko ayoka rason ko zong sa pantalon na nga pa mate ayiba ekoka ete ye selon ya ba mona na yeke nga ya leki na munene ketanga lata pantalon na esko lata onsko mbala moko nzoye ki bandeko na ngai fi wana za ki mukie koleka nga so na leki fi na munene engalo bandeko na ngai na no beloko place wana eloko eza yo eloko eza yo bandeko na ngai soki nzamba le bia ko pambola moto oyo na bozwi na ye nzamba asala kango engalo ba bandeko na ngai yo mtozo tala nga murezi na nga eloko eza yo Christopher Songo na kata London eloko za Christopher Songo eloko za JC Meya engelo bateke eloko za JC Meya ekokoza ya Willy Church non engelo bateke eloko moko boye ya docteur a Chine na kata London esa na eloko ya neneti meta na kata London non mutazana eloko na yenza masala engelo babandeko na nga keke so nini keke so be photo sa na vie eloko ya yo onza masala za yo apito fokusaka te ezala kolata to fokusaka te pamba te za yo a souffre bandeko na nga to sa ko opération lata na bozuna yo na sina lebeloko merci to opération lata na bozuna to na August na yo tala ba chaînette na ba montre na August donc oyo eza ville na biso yango bozomona la star osala opération lata na bozuna yo kana ba mauvaise na ngana beka opération lata na bozuna yo naza na besoin ya montre bandeko na nga mais naza na mbongo ta kosomba bagouti ke nasoma montre ya gouti ya 500 livres bien ya 1000 livres bien ya 300 livres non naza na mbongo te donc opération lata na bozuna yo namoni ma montre mona sepe na awa donc naza na shop oyo tobengaka Agos na mboka London na bamontre yango namoni eza 139 livres mosusu 120 livres amoni ke eza na bozwi na nga yango nazoteke na opération lata na bozwi na yo na ye akota ya vitre awa biluka basi yango oyo opération lata na bozwi na yo mosu yango eza 94 livres mosu eza 74 livres naye na ngambo oyo mosusu ezali na 59 livres 129 fois ya 50 livres pe ezali opération lata na bozwi na yango oyo natali opération lata na bozwi na nazotala on a reçu nango comme ça dans une minute c'est le prix on a 8 mais opération lata na bozwi mo bila ba prix yango na 120 livres ba 130 livres na livres donc voilà quoi tozotala kaka nasala besoin de luka chaînette moi moke ya argent nalata yango chaque fois opération lata na bozwi na yo yo molataka ba argent ebanika na ba 500 ba 300 ozo na bozwi te bandeko na omote okende kosimba kisi ntongo nazoluka yango ezoko ba 34 livres mosusu na ba 40 livres ça va mpona bozwi na nga nasi nano beloko place wana onji mpe bwaka kisikititia babikolo kade na yo déjà donc opération lata na bozwi na yo tozoluka kaka babiloko na cadre ka opération lata na bozwi na yo voilà donc
opération so bozwina eh. Ask. No, just ask that guy. You already asked? Oh, it's finished. Okay. About CEX. Not that one. CEX. You know where is it? No, CEX is down. CEX is not here. It's outside. Outside the wood grain. I just come. Opération kaka. Là t'es na bozuno. La star au sala. Non, tu peux te faire shop et si qu'on va pas bien zali, oh ils en a besoin là. Pour là t'as toujours na besoin na biso. Pour na plutôt là t'as des lames à coquille na biso et ça bien été. Ah, tous les sous na côté ba montre na vérifier toujours ba prix nanga na vérifier toujours ba prix nanga côté na omona bien yango na sombi ba montre yango ya basi yango ba prix nango eza raisonnable ba eza ba 50 ba 60 ba 100 livres eza ba prix nanga bien ba prix yango ba 90 livres ba 100, ba 150, ba 200 livres, et ça va très bien. L'opération là, tu as besoin de yo. Là, tu as besoin de yo. Tu as besoin de simba kisi. Oko bimananga, na le bello place. La montre montre tout pour y bande kunanga. Et ça va très bien. Ba 139 livres, 129 livres, ba 159 livres. Et ça prix moko abordable. En plus, ce que ce nom là, tu as on ka propre. No ba te so là tu Gucci. On a Chanel la montre d'Obini, Obini propre sur le téléphone comme tu peux sanitaire. On est pas résumé la petite pas en gros là. L'opération là tu as besoin na yo, a tu na ticket mars. Ba tout bazana na longue ba et bien on va chaque mois nenu. Chaque bande ko na ngai. Là tu as besoin na yo bisebleur ba griffe une surtout et ça a. Donc la star a ça la opération. Allah tu as besoin na ye, les hommes on a la shopping awa. Donc, on a quatre shop pour nous, on a une qui awa. Donc, voilà. Là, tu as besoin na yo. Là, tu as besoin na awa. Tout le monde va dire, 16 na biso angoyo, 14 na 12. On a mis 14, pas matin na zama moulai. Na mona ki mama imoko a bien angoyo. Omoni. Mama imoko a bien angoyo eza awa. It's very nice, eh? Mais ma kona mo mnene zana ngombe ma fusozo ma kona mnene sepe na mutu. Ah sukoni na ozo ata mobimba awa. Ba pantalon. Là tu as besoin na yo. Là tu as besoin na yo. Tu yo ka kopia kaka. Donc on a un look yango yo. On y ba pantalon ya boye. Deji kabana pa bimisi yango. Donc awa sikoyo eza na on a 8 livres pamba. Donc na sepeli nango. Na kocho na kata kitunga nga. Ande konangai Tola tu as besoin de biso. Pauline Nzenje. Tu as besoin de ça très bien. Pantalon à PMBP en gros. Et là, size là. Ota la prix nango. 8. Et na lati na besoin nanga. Na cotisation awa.
package is very nice. Puis nango ezali 20 livres. On le trouve à Jinwana. Azui na bozu nanga ana te. Opération là te na bozu na yo. Ni tu bande ko nanga puis nango za 20 livres. 20 livres, is that nice? Donc pantalon pe yango mikolo zo régner. Là ti pantalon na on détient un petit na libumu. Ils en a 13 livres. Donc ils ont ticket Max. Ils en a London. Ils ont chaque mois mon nez bisa ba griffe. Na okende pe kala mingi te côté ba sac ezali. Ana zo lukaka ba top. Bitaraka Kinshasa. Pour préparer au Kendekin. Donc là, tu as besoin de timider les gens. Tu as besoin d'intimidation. On peut 20 livres. Hein? Donc, ça bien. Voilà. Choper à sourire nango. Moni combo, moni griffo. Tibé, moni griffo. Voilà. Pantalon, moni prix nango. 25 livres. Donc là, tu as besoin de ça comme un griffe, ça griffe. Mais si tu as un shop normal, tu peux envoyer ça à la boîte. Tu peux envoyer ça à la boîte. Parce que ça il faut attendre. Oh, guess. Guess, on a vu là, une fille. Moni pantalon à Guess. Yes, prix na on mettre là 15 livres. Koso ki na magasin nango heureusement on a pris au hôtel d'opération là tu as besoin na yo. Donc yango na ba ta besoin na. Bilo na ngana là on a Kinshasa, a peu ko là ta on peut. Donc voilà. Comment tu vas faire là, tu as besoin. Et bah, foulard, on a été exactement au Macas. Puis on a 15 livres. Et puis on a besoin. Là, tu as des papiers, ça a bien cassé. On a yango. Ce qu'on a quelques côtés baquettes. On a quelques côtés baquettes.
te na bozwi na yo naotala bakete na likolo nango soza mobulu anatami ba 42 étiquette eza gas prix nango eza combien wana sepe nango te sepe nango te nazwa likolo nanga bandeko nanga ezalaka pasi nalataka likolo monene yango moni na ye kolata na ye siko nanga mibale yango nalata mingi comme des garçons parce que na difficulté mingi ya makolo donc voilà Akete moi verse c'est qui amène na omona on lisusuté. Maintenant on va aimer vidéo. On va faire une opération là na bozuna yo Neto bande kunanga Givishi. Moni kombo nango Givishi. Siko na shop normal osoma combien? Yesko ni mola tana bozuna yote, oningo ke kana ba shop minene, ozokola ta bozuna yote. Na vi faza na stratégie pour kola tana bozuna yote. Siko bota sko sulio au prix nango suko 300 livres. Te nazo filmer. Neto Givishi oyo eza na 300 livres. 300 livres. Pour nous normal les alaki na donc pour nous normal les ate mais batie 300 livres. Moni que so la tia 300 livres na bosuno ça va. Eza Givishi. Donc na zwango eza mibali mais na zwango. Nazo pa na mobali nanga na pesa mobali nanga cadeau. Voilà, yango na zule Givishi za 300 livres. Mais si vous avez un magasin, vous n'aurez même pas de prix. Donc, nous allons faire un journal à shopping. Jusque là, on a mon sapin qui est terre. On a difficulté donc on a kota aka mi kota mibali on a moni keti na ngate na ben chemin oyo eza griffe na biso ya banglais ni papa rolata na bishasa yango mamoi yango na te awa OK na moni keti na ngata na mona ba keti ya keti exception na mona ngote opération ya bozuna yo asko na basaki omoni saki bandeko nanga eza mochino bandeko nanga eza original eza moniato te bato avai na Londres awa bayebi shop tike max mochino bandeko nanga prix nango donc prix nango normal batie te mais prix nango batie eza na 129 livres, presque 130 livres. Au moment où au lati, c'est non besoin yo.
eza sac ya kitoko Moschino, Love Moschino. Eza pe modèle ya sika. Eza pe qualité ya bien. Donc na esko kufa ndeka mutala sac hein. Donc voilà. Eza ba sac moko ya bien. Bata yebi tike ya masque yebi eza ba sac moko ya bien. Yango yesko ozala complexe na nini? Soko moni copine na yo aza na saki motema ekomi kobeka beka nga mpe naza na saki wana moyebi secret na ye te neteke na ye opération nazwa nalata na bozwi na nga sikoyo ntongo omona bolati omoni la star na fete boye ozodongola la star nalati na eloka ya 130 mais sika nango mpe nango bandeko nango oza baconnaisseur boyebi tala 130 eza nice natie na kitunga na nga nayesa bino ke na osisa video na nga na basaka tembe na basaki mingi basaki oyo basaki ma bien ezalazala bajour biloko yango ekotaka ezala bajour biloko ekotaka oyo kombo nini te eza normal eza kombo normal te andenge molota na bozuna mino sekela moshino ya sola to na fete moto alobaki la star na mbongo adepanse na basaki yango mbongo eloko mosusu osala eza te boyebi te koopération lata na bozwi na yo la sac me va n'importe mais quand tu vraiment terre écoutez la côte à mis la sac ça qui n'en est quoi dans ça que les habits pas na jeune fille nanga a bolinga yango les a 20 livres azoli jeune fille nanga sac ya 20 livres j'espère que olinga yango pas rouge au bio za komoni na yamo na kombo na honte ana wana lunette ni souper à moi était comment on a bien te polo a griffe à polo oh yeah polo za kitoko là tu as ma robe, moi jean, moi bien. Maintenant aux ongles. Oh sac à Vivienne. Un décollant et ça bas sac qui est original. On achète à Vivienne aux ongles après beau. C'est ça sac à Vivienne. Puis dans là on a 200 livres. 200 livres et ça Vivienne et ça original. On a besoin de Vivienne manco. On a un modèle mususu au déca. Donc on a vu Vivienne oh parce qu'on a besoin de Vivienne. Malgré tout en noir on a exacté. Mais on a vu quand oh le pour cela qu'on a besoin. Nous ce qu'on a mutala tiboy. Et le wana barberie na cha a. On a mutala tiboy. Yoka muté mekazo kufa kaka. Cela est monté au coup de ton raté, monté à la ranité, ni opération là, tu as besoin de yo. Soit tu as besoin de au monde qui vit na yo et que ça a facilité. Non, c'est dans le vélo place. Donc, on a vu Vivienne Oyo. On sait pas, non, on a pas eu le couleur en noir, mais on a moni noir. Donc, on a vu qu'il y a rouge. On a vu qu'il y a la couleur rouge. Natala mutu mo fa Alexandre na compte awa
On soit Alexis dans mbongo nanga. On a fait shopping, bah ça qui nous te liens mbongo. Donc voilà. Nous avons Vivienne babi na pesi papi qui tenja. Mbote mingi na kati ya Londres na pesi na Tottenham na papi qui tenja mbote mingi. Zaouba mbote mingi. Si on a prononcé comme on a bien tenu, c'est que déjà comprendre que na nzela mingi. Voilà. On se va Alexis mbongo déjà. Excusez-moi, le même temps, les lois sont pas shopping. Ça shopping. On fait l'excellent bongo et l'excellent gâté. On tient mon thème en bongo. La roulée qui sait. Ou comme on a guiché ba kangi. L'excellent gâté. Voilà. Atelier nga capture. Atelier nga capture, facture, Alexis nga mbongo nanga. Et quand même on bien sur Alexis nga comme mbongo nanga. Voilà. Mbongo nanga leki donc toko sendenga mukete. Nous continuer toujours notre shop. Donc on a vu ça qui on se peut nango. Pour la jeune fille nanga et oh pas nanga mo Vivienne pas nanga moko prix nango yango yo bomoni prix nango yango eza 200 livres na bisoir prix nango normal bomoni prix nango normal euti na 310 mais a osoye na ticket mas bande ko nanga okozonga na price yango ezali na 200 livres donc na ndingaki na soma Vivienne na noir ezate na zuka ya rouge oyo na moshi nanga rouge yango oyo. Je vais vous montrer na kukufa kana basaki awa. Moi c'est comment mungu ah ba rouge équipage. Oh té. On a besoin de ceinture. La ceinture. À moins qu'on ait côté les on a ça comme il est bien. Ça m'a fait un sac à mine. Je sais point. On a besoin de sac à noir. On a vu qu'il y a rouge. Oh, suko esthétique et bon vélo. Tant on l'a tango, batabi koza muta propre. Tant on l'a tango, ya na ngoye bake, eze loko moins cher. Mon o ezali 25 livres. Des a qui toko makas 25 livres. Donc na suki ana ticket max na zuka sako 25 livres. Suko nazo kende na mulongo na ke noko futa mbongo. Merci beaucoup. Si on a 6 ça va, on a un shop moi aussi la clôture. Le shop pas plus à moins cher. C'est la clôture bah quatre blessés. Opération là opération là tana besoin yo. Dans ces shopping dans ce qu'on a on a foot en bongo. On met dans ça si que ça a dépensé combien. Et comme à dire na qui kuna na guichet na comme ça va calcul moi ça la raté. Parce que le bominga cher ndi ka basaki. Donc yango basaki yango oui, 230 oui, 200 livres et là on a peu givichi à date nanga c'est plein nango donc bominga na cher c'est plein nango oui ça na 300 livres donc bominga mais tant on a sali shopping bande kunanga nazwa ki mwata nanga nazwa ki temps nanga zate ke na yeka mbala moko sa programme non
donc on a vu que opération soit là tu as besoin et l'eau sont il faut tout aux wakata au safe mbongo na yo au safe mbongo to zo sa shopping et ça ko bimisi 1000 ça ko bimisi 1500 au santa ngote pamba te ozaki na scam ba robo mambongo ko sa shopping netinga na ba robo mambongo na nga na bomba rambo pemini parce que na kana iki fa na la shopping na nga opération là ta na besoin donc blo na sombi yango yo azo ki nesko ko futa mbongo na nga na guichet bon tozunga na biso ndako avant de rendre dans un shop mon peu ouais bah après biloko ya moins cher sur le bien en TK Maxx bah tu vois bien on que vraiment bien moins moqué non je mingi te parce que na boy ko dépenser moins mingi et coquille déjà donc oyo exemple ya chambre ya couleur jeune garçon na mta sepe nango acha na chambre ni change ba couleur ils ont 15 livres donc na lié voilà. Donc, aussi si shop n'aime na TK Maxx, si koyo, toye na guichet, ko fout en bon na guichet. Merci beaucoup, vous aimez vidéo, vous like vidéo. Et aussi la vidéo bien ma casse ming babi mouye ça ma casse ne ma au sacanantea. Alors voilà. Laissez-moi côté en vidéo na. Non? Yes. C'est aussi la shopping à moi na mobile na ampoule na zu yango. Ampoule na o ya changer couleur. To qu'est-ce qu'on fout à moi na guichet. Si manango to que ça na shop anino. Moteur obimanga. Il y a des choses qui ont été voilées, pour comprendre que nous avons ce que nous avons fait, mais la salle qui programme na zui loko, c'est nos besoins d'opération. Là, tu as besoin de yo. Merci. I want to pay by card. Yes, please. Kufia bota la mota te caméra katango kata. On a chapa souka, on a prama. Donc on a prama partout. On a prama et on va sandal. Moi été en haut, moi sandal et ça là moi bien quoi. Mototique à biso bino. Merci beaucoup de vous aimer vidéo. Donc on a prama. Sandal là tout ça na kata TK Maxx toke koto assez pendant pour le sandal moi était en bas sandal et ça là moi bien sandal let's come this way donc voilà koto sandal. La sandale, on a besoin de 3 sandales. Après, on peut aller bien. Il y a une opération, là, attendez une stratégie. Opération, là, attendez une besoin. Si on a aimé la vidéo, et ça, on a bien ma casse. Nombre besoin de lire, nombre de lignes vidéo. Vous aimez la vidéo, on a bien de bon nanga. Si on a le loco place, on a besoin de sandale, on a besoin de TK Maxx. Moi, été en moi, sandale, et ça, là, moi bien. Nous tu es là 8 livres. On a sepé mal en couleur, on a formaté. On les a moins, les a bien. Tu es pour combien 8 livres à paix. Dans le soir noir au manque. Moi, je ne peux pas passer, on ne peut pas manquer. Il balai, on a des rapaces, on ne peut pas on les a 6 livres. Donc,
numéro 40 ya lipapa wapi 41 akona mpe ezala bizarre mwasi mo alata makolo 42 43 ne sandalo is very nice. It's very nice. Naza na chance te ya sandalo wana nazuka lipapa net aussi livre batongo 4 livres yaya nakita na basaki na pembeni na awa tala net oyo 6 livres soki olati na mwa robe na yo na mwa liputa na yo opération lata na bozwi na yo ezalaki na 12 livres soki ekiti na 4 livres tala mais tala yango 6 livres. Merci beaucoup Bamouré, merci beaucoup Bamouré Sinangai. Tokomi mbala ya sima, na qu'est-ce qu'on fouta? Ma papa nanga a presque 25 livres. Et 25 livres. Merci beaucoup na Bamouré, merci beaucoup na Bamouré Sinanga Babi. Vous s'abonner massivement à la chaîne Mabia Star TV. Vous là jamais de choses à l'issolo bande konanga. Contactez tout le numéro. Le téléphone est ça na WhatsApp. Mboko zali courager la star. Moi cadeau et ça la ka bien. Merci beaucoup na Bamouré Sinanga. On a encouragé maman, papa, mon koto lata, c'est notre bozuna biso. Donc, idéologie zali opération lata na bozuna yo. Merci, hein. Bye bye.